le pourquoi qui n'a été avant qui n'a yé alelia na yé na kimia ba joie mingi ba yebani le lote akobeta matanga jani karaté alela qui a posté que ti na page SB a posté que ça ya na yé mais aboya qui ne ka lycée wana lycée bosangani wana po ba misu ba komé lokola ya ba sala lokwa union sacrément boyé bangonde bazokoma bangonde biso collectif toti poto biso bazaki na poto bazaki na kin bakene poto basi yango basalima lisaboli mo boye na lisaboli oui na lisaboli yango nde sila azala boyi mpenza taka bo aleli ye jeni ye jeni aza ya na ye les restaurants sont grands frères aleli ye na kimia na limene moment ape boyoleli tolamuki sila ke tia fleur mais tombe ya jeni pas maman na papa na maman ba jeni akendaki déjà va bango mpe bakende akendaki déjà apesi enveloppe na ye aza mosa mundele mundele abaki te mundele bazala baspiritualité na bango mundele bamona makambo na bango ndenge esi mundele alalaka na moto boyike te mosi nanga kookende lisanga moko boye te bo mabe kozala mundele azobatela mwasi na ye yaya libala eza pasi si nazwi libala nde na 60 ans bafingaka ye maa mokolo azanga mobali asi mobali na ye makambo ezokende bien aboyi na ye kaba akende kotala mama bajani atali bango sans caméra bona ye mais babi te ata botokozaki onaki yo moko olela ozaki kana ye jani yango te mama mosusu fo kotala yango to babantu somme les bantu mama mosusu fo totala yango na ei na troisième ei okolela bongo te basimbaka yo baningisaka yo bazongisaka yo bakendaka na yo c'est pas comme ça ezalaka bongo te olela mwa charisme mwa cadence kasi Vivienne nde azalaka mwasi Vivienne Penza moto azalaki mwasi mpenza ya Janifa etalation baetale nyonso oh yaya parce nalinga komona likambo eleke na misu te fasa likambo opo bamona ke ye motema malamu oh yaya sila edaka bato ebele na maboke wana kande bafingaki motema mabe kande bafingaki nyonso wana asala motema na ye yaya soki bato bazokisi yo mingi na vie okoma na méfiance ose retire ofanda na okimia olinga so baproblème te olinga nde susu aboya na ye alinga neso te bakondane te batika ye aboya na ye atika biso to tozosala pasi peni afana ope esika moko nano yomonike ko linga mobala malamu na vie linga mosa malamu afana okimia asilama nano lelo tolamuki pene moto epete amela bapliwa cigarette te oya malolo mari wana amela bilo ya mabe penien somo amela bilo ya bongo siko na États-Unis donc penien nde aza namela malolo ya makasi donc ndamela malolo moko ebebisaki motu so alala alamuki emonika maika aosalika bongo songo opakala alamuki tika so distraction to focus focus na le 26 na le 27 juillet focus ya bapimela ya kaki sasa wamona bana bazana kisasa bebe abatinda bavanda na bango pe bana pene alo mgitima kane ba l'état États-Unis akata makambo pene aza na droit te batika bato pene sa vie na yo oza mosiki to oza na bassin oza na mbuma wana mibali balingaka. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store.
Ah, oh, Brazzaville. Boya et Maramoueza. Voilà, la salon. Cam's Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shaking pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais demander. Baza, on a besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. Na koti boye basali o pédicure makolo nyonso atozali na problème o makolo kata na yo awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 Avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. awa na Bakongo to na mabe o za Brazzaville ah pour la make-up à perruque kitoko donc ça on a espace là pour make-up de salama donc ah on a décidé donc manicure soin de visage on connaît ça va marier on peut décorer mituka on connaît la perruque tout location à voile et ça la casa Brazzaville donc une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo check boya et Maramoueza. La grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes et tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend à l'endroit ou à un autre. Je vous dis un grand merci. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous. Dekaribachi à la présentation pour le compte de ces différents sites, pour des différentes chaînes, cette émission sera diffusée. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de le recevoir encore une fois de plus. Ça fait un bon bout de temps, on est plus ensemble dans le plateau, on a commencé la débat, on a la analyse. Aujourd'hui, je le reçois encore. Il s'agit de Tanya Mabedi Dizambo Kataï, le responsable de la Congo Bomba Télévision. Après, c'est une émission qu'on a diffusée. L'émission que vous avez diffusée, la vérité news officielle. Pourquoi pas aussi laissez vos commentaires, vos j'aime, ça me fera énormément plaisir. Je demanderai à la régie s'il est d'accord avec moi et font là déjà la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Tanya Mabedi Dizambo. Bonjour, Dekaribachi. Voilà qui est Mwambe. 1m70. 1m70. Donc bonjour à bateau Nyo Sobota la en ce moment. Voilà. Moi et Bandi, en tout cas, moi un massage. Moi kosa. Mois d'avril, voilà. Mois d'avril. 4 mois. 4 mois, donc moi kosa. Moi un massage. Je peux demander à la massage. Au poisson d'avouer. Est-ce que tu as la massage? Est-ce que tu as la massage? Est-ce que tu as la massage? Donc, il y a sur la ligne arabe, sur la ligne arabe. Et puis, il y a besoin de foi, besoin de carabino, et oui, ça a plaisir vraiment que moi, moi, des 3 personnes, ça veut dire que ça a 4 voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de beaucoup de choses. Vous avez compris, dans la période de matin, avec la presse, tu peux pas comédie, mais qui touché dans l'IWA, il y a moi qu'on a bon comme il y a Gianni Fayo, Tika Gisu, la poto. Pour moi, qui va programme tourner les cas, Kinshasa, Bengo, qui poto, Kinshasa, mais juste après, les Gianni Fayo, nécessité, m'a rampé, belé, balo, lobby, ils appellent belé. Aujourd'hui, je porte, je suis pas Tanya Mabedi, tu me comprends, solo, mais comme ça, c'est ma canisne, tu me comprends, analyse équilibrée. Toujours pour la ministère de condamnation, mais tout ça, là, effort, il y a ça va prendre des vues par rapport, il y a vraiment tout raisonner. Ce qui, Tanya Mabedi, Bob sait qu'il y a Gianni, il a dit qu'il y a fait un poteau, un mot d'abord dans l'organisation, dans Maman Denise, un mot d'abord dans Matangeli. Donc, merci maman. Maman Denise Nyakero, maman Mbana. Alexis faisait que sa maman. Oh, il y a Gianni Faye, par exemple, ton quête, par exemple, ton néné. Asali mingi na maboke, asali mingi penza na musala oyo, abanyango jeune, ti auti kisasa, azaki na kisasa ti aokende, bana ya mboka côté, ayoko tika biso, papa ya bana ebele, mama atali grandeur. Et là, on se bon, faut pas la grandeur na yo. Faut comprendre, batali grandeur na yo, batali capacité na yo, babité yazo mérité, faut ba yane, pas combien na mabele ya bako. Papa pe musala wa sala. Asali musala, alobi sa kombo na ye, voilà. Donc après ça qui boye na musala na ye, tu vois. Donc merci maman Denise Nyakero, maman ya bana, donc ndamba pambola yo, la fondation Denise Nyakero, donc ndamba zong selo ebele au sali côté wana ma 565, donc la comédien peu merci. La comédien, voilà. Ça n'est pas organisation là bas bien. L'équipe nous bien allumé mia et bandel balaxi vraiment qui va ça bolingo. Voilà. Pour route déjà bandinga mususu ba futi ba bien na bango eux qui préviter. Ba brisque voilà.
c'est brisqué, somme bien na mito bien cher. Voilà. Bien cher donc somme bien na bango, bakati ba misala. Donc yeka ka papa nini ba honorer. Na so ka passe na bato bazo ba ke l'artiste ba yeki pour matalana. Ba matalana, ba et ça nga passi. Comment ça? Nini bato ba olela moko na bango. Na moni era le kan émission il fallait aux mbongo na mbo pesa. Era conseil la bato, conseil bato organisation ta. Et ça analyse na le quoi azam tamayele ça analyse ne pas tamayele ya ko bateke que boye matalana ndeti era ça na batu na yena kisasa par exemple ana batu bazana bien na kisasa bazaba sur ma chroniqueur oh batu na penza base na ye moko azate est-ce que era ça ma coquille ensemble billet et vous permettre que moko na ye akufi alongwe pe mikili poto olela muninga na ye ya matalana ta ezaka ndi bozaki na mutu ala santé pe mama te komona pe ba ko se faire voir akoluka te ke ba leçon morale asa ba leçon morale exception ke yenda yebi mingi te batika ba mayele maleka wana wana babenga ngoma mayele maleka tu vois batika non ba bilo ba ninga bakati ba programme na bango ba musuba ba responsable kuna ata basala matalana l'essentiel ba ye kolela ndeko na bango basomi ba bien na bango bakati misala na bango bakati ba activité na bango po ba olela ndeko na bango matalana à l'occasion de quoi basala ba ngamba sala otika ba bilo musuba linga ko sala mayele maleka c'est pas gentil. Bon, encourage à banir sur le moment que banir va saluer le mot et ça digne. C'est simple. Voilà, les surtout le niveau ya mbongo ba le bingo et bimaki ba comédie ba ko la mingi comportement ya presse en ligne surtout pourquoi parce que ba lancer qui message qui ba sunga bango mutamona qui apporter qui met faudrait un message choisi matata ça sur $10,000 à part hier après l'émission il est quand belé bazo acquiser ba YouTube qui suite à ba émission na bino yango esali ki ba te belé ba sunga famille Jani qui en fait famille Jani bina mbongo muke ta ma bina personne ba émission boko sala boko kimile ba mabolo bozo excité ba bobangisi ba te belé pa ba pesa bango mbongo pa ba sunga famille ba chela combien na zonga no bango maman ba chela ba combien na bani na bango obiso biso ko la chapeau ya mito ba comédien on ba maloba mabebo na zonga no bango est-ce que biso to ko la chapeau ya mito ba comédien voilà po ni buzo ba boye ko otika biso to vanda kimia ko ce qui me c'est dire aussi oui il y a choisi ma tête on appelle ça qui 10,000 wana à son là ba chroniqueur so linga pesa mota linga pesa mota ça dépend de lui ou te linga kangi azate atandika ke Jennifer azaki muto mukiete astalaye asekisaye azarane bien yango bimisa ki $10,000 na ye il y a brisque peut-être il y a ça qui on peut bon tiens biso chapeau bolo tiens chapeau mamuke so ki biso à la cause de quoi toujours porter nini na likambo wana ba miso bono sala ba miso de tia nini bo miyibi bazo pesa explication malamu te mbongo yo batu so na poso ko sunga ba sunga kaka biso kuna matanga fololo ba mes attentes ezaki ba promesse ezaki mais bato bazaki na basunga ki kaka voilà bato bazaki ka wana basunga ki kaka basule ka uka basunga ki kaka que je salue pas zuzu baya papi moma basunga ki kaka bazaki wana basunga biso kaka baya Willy Mouchel basunga ki kaka bakipete babelo bio baloba ke bazoli ça biso to fanda tranquille on n'a pas besoin de ça on avait besoin de la Jani na kimia pour cette organisation bino pour cette organisation bo sala mo ebimaki ebimi et puis c'est tout OK voilà bon acquiser mutu te mutu na temps ya ko vanda ko ba lobby na bino azate et que toujours que on appelle 10,000 on appelle 5,000 on appelle 2,000 on appelle $50 on appelle $100 pour s'engager mbongo pour cette organisation et l'équipe et puis c'est tout pour que on laisse le chapeau mambo et tali bisoté donc c'est ça voilà mais tant médical mambo kaka na les nécessité polémique na réseaux sociaux ba comédiateur ba c'est programme na bango ya matanga mbongo ba tika na ngo ba kinana na famille ya Jani Fai ba ina ko pesa ngo mama mais ba ko bitu na comment expliquer ba pesi kaka ba pesi la nani Sylvie waza veuve voyez bani ba pesi $300 maman ba déjà ba pesi s'occuper 2,000 et quelques ba bi ko dit ko kabola mbongo wana ekeno mwa ndenge mo logique pour na makanti ko pesa na le bani ba ba lo ba bongo donc on lo bani na zaite maman ba yebi le pourquoi ba pesi maman ba Jani même se supposer aza maman ya Jani aroboko la bakoko na ye aso ba pesi mbongo wana aluka te loko sala po bakoko na ye bazanga ta lipate na tongo bazanga ta ma ya sukalite bazanga ta mandunda te yo ba pesi donc eto zonga so ba pesi ya Sylvie $300 et déranger ta
Vivre, non? Azaki d'un engagement place Moussous. Pardon? Azaki d'un engagement place Moussous. Azaki un alliance de balle à la Chani. Tout le monde qui a dit. Tu m'avais combien d'engagement na épée? Ok. Ben oui, 15 ans, mon bal a sali 15 ans na poto. Oyaka te loko te abenga rote aboti ba misato apesi mwasi na ye mambo bande ko lekezo kitezo matoyo zo mona. Ya ikose sifa vanda ka ba tangi makolo ozela jani. Aboniko to so ba kinoti. Oh. So vandi ko deza to so mimika bongo kutu kabeya. Kabeya. Ça de Londres. Deza kutu. Donc ka to so manda monika rezo marché te. Ya je sais ça ni mukanda te akaba ke mambo zo simba ta chaîne fi aboti te logo te asa nini ayebela. Azo mutu mo bazo kwanza ye azo kwanza mu azo kwanza mu kon ya ko kwanza mu important. Oh, Kamnele oui. Mais kwanza ma bête c'est important. Pour un autre c'est bon ça aide qui me semble malade. Qui me semble malade va Jessica Full. Alors moi va kiste ba mio ma mala mio so. Ça na pompe. Oh, ba kwanza mu Congo. C'est yes va donc kwanza bango ye na 15 ans. Yes Sylvie. Oh, on va vivre comment on appelle Sylvie azaki pela na cercueil il va na cercueil Alexis Pembe va za te na bango so. Ezala ye mao. Parce que kabas bato baboto na neti ya Sylvie babala ki. Oui. Après ko bala mobala ke poto. Eluki ba bengiso esimbite. Otika na sasa ya jani kuna asa. Yo si ya jani tele kana mi sabike. Moi ça Sylvie et puis c'est Sylvie confiance. Vous comprenez? Mais après à mon qui 5 ans 7 ans, 10 ans. Pour ça, malongate. Ya, Boniko. Faut pas kwanza pe, et nous malade. Ya, ba kwanza yo penza kwanza munu awa. Yeke na moko ça partout. Eh, on ça la penza boye. La belle époque. Ya, tu as 2 ans, 3 ans, 4e année. Mais il y a ces musique pas qui bon et surtout accoutrement je sais pas non pourquoi ça moi ça moi ça kondo avait évité. On sait que loko yo. Akutama on ezaki ata mama nanga ko fela mobali na mbete hôpital. Alexa bongo ti. Azalaka bongo ti ata noa basiki ye. Olika monini ko basima ki ka mama nanga baboti biso tokoli. Papa biso yaki yidika ekité ngati. Mais na suka à la fin de la journée. Maman nanga papa akufela na makolo na nini na mama yemo. Mais alela ki ye loka mobali maman nanga vana na mabele 3 mois pour le papa ya biso. Mais mokolo yango alata ka non basimbi kodo esili wa ya olata nzamba na voile likamu nini yesi fito sala ki comment ko se séparer da musique ngabongo moi ba ezoko dingana pour ça ma bien koto ya maokuna ba be ya maope li te maole ya ngala sepe na ngote te ba azaki ba passer ba bon moment azaki toujours une affection d'amour oui ngala vana ki fait que je salue maman Nathalie Fikipo avec anniversaire ya ndekone vana ya mao ozo se que koloba ya mao alinga ya chani alinga ka kondo na motema na ye mobimba kolinga kondo na motema na mobimba électricité ko sa mamno c'est important ya desi ngabo na fani ngatania ex-nanga pas déviation ngakuta kata mo sisengo akufi lelo na bani ya likamunini na seni olade na kolele normal na ex ni so akufi lelo ko kokati te non la bonne so normal ya na kokuya te o panza to sauter na kolele bonne na normaliser ngo papa pourquoi tu as fait ça OK otiki mosi na yo ozaki na mosi na yo oki na makamuno yaki na vino ngamba nolela na no kwela kwa maona no sana koto basimba ba ya de la peso ya na ya marele ya étoile koto ya marele basimba yo mama linga mama famille ya mawabota ya mawabota batabona te ata boto zeki na kiyo moko o ulela ko ozaki kana jani yango te mamu sofu hôtel ko ba bantu comme les bantu ba muso foto tela ngona na 3e okulela bongo te basimba ka yo baningisa ka yo bazongisa ka yo bakendanga na yo non c'est pas comme ça et ça va bongo te olela moi charisme moi cadence si Vivienne dans moi si il y avait Abia Vivienne Penza mtazaki moi si Penza ya Jani Fai mais babota tena Vivienne et ça problème mais yenda banana bango après ça
alela ki normal émission après les na mona moto vie na matanga te hein azaki na ye azali ka normal abo ça importance moi voir même pas moi par rapport que moi na zana kati on dit star Congo te kama ya kozala moi na kati za problème te mais kolela wana nde ata moi na ba page polémique nyonso ba condamné bon moi ça va na quelque chose mabe la bruit na sali ma nyonso aleli pe ya jende on peut bon mais ba condamné ba comédie même nyanga chose à même à la chambre ba si Sylvie $300 pour beaucoup la Daniel peut ça peut s'il y a maota quelque chose pas beaucoup la paix en star en dit on a mon papa ba monter donc va présenter peu est-ce que les lots tombe ba comédie ba ozo ba zo ma kanisi wana ko kanisa so bana jana tiki tout va lui tapa ma quelque chose que c'était important bon moi il ne va pas makamna bango mais tu me dois ya ma ba rosa ça peut c'est $200 ta poza aso participer pe na vie ya Jani asangi sama kilana Jani bimisa mwana wana ba comprendre ne bazaki wana wi fait bakanisa ya na 200 300 to éviter ceux qui bakanisa qui ça donner à kundulu pas ça donner à kundulu pas passer quelque chose que merci madame ça repay c'est pas max avec le faux moulin ai on fait merci bondo ya ko repay c'est pas ça mutu na ye tout mais na $300 va passer qui est Sylvie c'est bien quand même c'est bien mais comment il y a gardé le ben avec morceau de nécessité ben il a pour les pas polémique et kati on était sur baolu que c'est pas illustré biso il y a gardé toute une question pour na base au génétique qui au groupe vraiment d'encouragement il y a gardé sur conférence sur la télévision qui bango ni soit là makango na bango est-ce que c'est important de garder le bango c'est pas ça que na makango a fini bango te et Sylvie il y a quelqu'un 15 ans na sango hein 16e année mobala tiki biso akeya kufi ya yo ka ona sangwa na basali ya jenga sali 15 ans na poto OK na 16e année na okufa balingana na ajini na Jani voilà ya sifi balingana na ajini na Jani asaki ndenge nini ya on sala ka 3 ans mobala bengi sangate et comment si cham monker na YouTube simbi koto 3 ans kaka to ke 4e année simbi koto simbi na talina normal kaka na pema voilà ça m'a dit toujours na maman matanga ngoya Jani et puis c'est pas une polémique belé babi absence très remarquable bato babana quand ça qui la bisalo za poto mais il paraît azana Kinshasa babi absence na matanga babi regret babi c'est trop s'il a commis trop rare na matanga pourquoi il matanga pourquoi commis trop rare trop beau trop brillant Alléluia Jani ko le Jani la atende ba yaki wana commis sopa commis boaka de ba l'exhibition qui amour oui les rappels les sanga ko modifier pe ko fortifier pe muto aza pembe na yo basi wana mais absence aussi là ayebi le pourquoi il y a beaucoup de choses choquer mingi na vie oh melo akimila comme on attend on s'est retiré parce que aza ba prophète na bango ba comme la spiritualité na bango un jour mosa na nzambe moi ça qui ko tshano makolo kumeta biso to fani to yebi to ki ya gola kuna tchétchéri baboka mbaso ezoki ya gola na mbaso na lokolo tu vois mais ko tambola ni atia on tchétchéri parce matanga Jani ezalaki place matanga ezalaki tu vois siko yebisanga si la lela Jani ndenge na ye Alléluia Jani aboyene ba disanga ba lycée bosangani po yebi ke muto aka muto bato mosusu ba luka na so na ba spiritualité yo yebi ya tika makambo comme mbele na mokili yo bino ko kondana ka muto aya kite azongisa iboyete ya spiritualité ça compte voilà il y a délivrance ça pas si ko luka nzambe c'est trop dur hein si la yebi le pourquoi ekite ayebi le pourquoi ekina yete avant qui na ye Alléluia na ye na kimia ba joie mingi ba yebani lelo te akobeta matanga Jani karate Alléluia qui a posté que ti na page SB a posté que ça ya na ye mais aboya ki ne ka lycée wana lycée bosangani wana ba miso ba komela lokola ya basala lokwa union sacrément boyé bangonde bazokoma bangonde biso collectif toti poto biso bazaki na poto bazaki na kin bakende poto basiango basalima lisabo limo boye na lisabo oui na lisabo longo de sila zala boy penza taka bo Alléluia Jani ye tata ya na ye il restera son grand frère Alléluia na kimna mais bon après me donner le temps que si la question fleur mais tombe Jani pas maman ba Jani akenda déjà va bango pas kende akenda déjà passer enveloppe na ye aza mosa mundele abaki te mundele baza ba spiritualité na bango c'est pas mundele mundele ba ndenge
Est-ce que mundele alalaka la mundele qui était moi ça va que les sanga mo bote bo mabeko sala mundele azobatela mosi na ye ya libala za pasi si na libala na 60 ans ba finga ga mamu kolo zanga mobali asu mobali na ye makambo zo ki de bien apo na ye ka akene kotala maman va Jani atali bango sans caméra bona mais babi poni siti la mona système na tout quand tout monde en pas et pas baby que butali ya na tête za ka sila tout monde peut monsa mundu ça la rémission sabi que na ba comédien so mutati kala ko sunga mo za ka sila mais pourquoi c'est quand il fait des choses na ba et faut ça les boko voilà oyo et monati il boko et pesi monati combien de personnes si la sunga bona na maboke quand on a fille à théâtre, on a garçon belle à théâtre, combien de personnes? Mais monsieur, ce que tu m'as dit, c'est ma bijou. Coffre à bijou. Si la benga il y a carrière au monde, mais le cas est en doté. Monsieur Zaki bango. Bango. Massido. Ah, ça quand on massido, massido. Il y a une chose étalée, ya. On dit Installation étalée nyonso. Encore massido na matalana. Oh ya. Parce que les gens ont dit comment les gens ont mis sous terre. Face à les camons pour voir mon accueil. Il y a mon terme à l'âme. Oh ya. Si là il a rabattu belé na maboke wana. Quand il va finir que mon terme à ma belle. Quand il va finir que nyonso wana. Mais asa mon terme na ye. Il y a son papa qui fait mingi na vie. Comment la méfiance. Comment on s'est retiré. On va dans nos kimia, on a souvent problème, on a des sous. Bah, dis aboye na ye, on a ne sauté. Pas condamné, t'es pas tika ye, aboye na ye. Mais qu'est-ce que vite fait pour toi? Pour nous regarder, quand même, attends ton monde assis dans la matin, t'es bon, t'as banane, t'as ba michou, ba linda, bon père matin, t'es bon, comment ok, quand la spiritualité assis là, topé, et après mouton ton amour na makamba. T'es vraiment bassi là, t'es là bas mouton lingi na ka o alingaki. Et puis c'est tout hein. Voilà, tous ensemble, merci beaucoup. Vous comprenez que c'est Tania Mabé Didi Zamboka Neymar, le propriétaire de Dressing Style. Voilà, la directrice de comment bah, télévision. Voilà. Bah, crêpe, bah, claquette et Chanel les alliés, bah, gondo les alliés, bah, accessoires les alliés, à part Chanel à Wolo. Mais on faut que consomme, bah, nous sommes dans Dressing Style. Donc, nous sommes expédiera partout, on a Brazzaville, on a Lubumbashi, on a Kolwezi, on est États-Unis. Parce que on a tenu pas qu'on a gagné, on a gagné, ça la ramène en foot. Ah ok. Comment ça va foot après 250. So lina bongi sa tena, on la longo ba Grèce ne longo. Mais en fait, ça ils vont ça là. Non, on a ça là. On a ça là. So 200 ans de ça gamme tomoko, c'est comment gamme mobimba. Gamme mobimba. Comment on dit ça? Yoze la kaka. Le logo zoya. Ah ok. Est-ce qu'à Dressing Style, il y a un assez pour montrer comme moi comme c'est oui là aider chef de pas un ami anglais. Voilà. Voilà donc on a été voilà quand m'a dit que nous renonçons non likam autour moi ko ça peut passer. Tout le monde qui est les cas nango déjà mais tout le monde souvent collaboration tout le monde va sortir médiatique ya peigner à ko bima ko réclamer affection à bana. Bien pasteur Mike Alaba a privé banana ye pasteur Mike Alaba na mona bana te babi il paraît moi na nem soni banana abelaka azotu la maman boit qui dit son mal il a surtout comme on a pasteur Mike boya penya mona bana comment on digérer des camo et comment penya boya bana te bana va pas peigner après un temps maman que l'état landeli l'état libanda ça quoi l'état la bisota kata mamuka bulu yeke azo attend mais kuna asora temps on a malema so vérifier so tala ba papier zo ya bazo constater après on dit que tel peine za dimte ya boko la bana et bazo ki bana ba pesi papa za dimte ya boko la bana puis c'est tout est-ce que Peniel est-ce que que Chanel ya okola Chanel doso okola donc ba robo ya kosola maman bango te asa maman bango yende maman na ye baza na téléphone basolo laka comment la bana linga mona bana onde babi asolo na bango atika biso to to ça passe peni fa no pe sika moko nano yo muri ke go linga mo bala malamu na vie linga mo sa malamu ya sa nini ava no kimia asila manano lelo to la muki pene mutu pété à la cigarette ah mais la ba plus cigarette te wa malolo ah Mario Ana ah mais blo ma bé pene blo ma ya kama bien somo ah ça mais blo bongo sur les États-Unis non pene ndala mais la malolo makasi donc même la malolo bongo be bisaki mutu ça la muki monika maika ça lika bongo songo pakala ala muki tika so distraction toi focus
focus na le 26 na le 27 juillet. Focus ya. Pas plus il y a quelque chose ça va pas ça na gisa ça. Bébé abatina ba va na ba on peut ba alors ngitime. Kane ba l'état. L'état c'est la carte makambo. Pene aza na droite. Ah ba tika ba to pene sa vie na yo zo mo si to za basa oza na mbuma wana mibali balingaka. Asa vie na ye. Ani. Ana mbuma. O mibali balingaka. Eh donc ça vie na ye aza tranquille. Mais bien c'est pas liste là-bas sur notre pasteur mais quand base na ngo atang ba combo. Eza problème té. Atang ba autorité. Eza problème té. Pour tenir sur ça le passé. Est-ce que nous quand ça va passer ba mela maïté? Nous quand ça va passer ba liate. Nous quand ça va passer ba sukola té, ami sukola mitali nzoto na ye. Nous quand ça va passer ba sala té. On va ça tout. Quand nous yo quand pensa nyoso yo quand vie na on déclaré même pasteur yo kaka. Asa motori ba tataka bango plus pour disponible en tentation. Il y a pas so banga nzambe makasi yo kona ki ba tataka bango makasi. C'est quoi le problème? Attends une liste peniel. Il y a la popo. Focus. Silence. Toza wana kutu te to na tawa na te peniel. Biso tana biso zaka le 26 na le 26 mai na Zénith de Paris. Mais pasteur Mike la mata qui peut pour ça la nzambe en tant que maman ba na il faut qu'il peut ameka ko ko to no hémorragie oyo peut-être que non. Ah quand hémorragie ni peniel on met la malolo mabe. On met lo makasi quand hémorragie a combien que déjà que peniel so ngo zo bana benga téléphone na bana ezali. Eh pasteur Mike aboya bala ngaba na pasteur Mike aboya ki abala. Asa e ngaba la pasteur Mike aboya ki abala. Peniel bilo amela za mabe. Peniel ti o mela malolo makasi ya. Peniel zo mela bilo makasi bilo mo na normal. Yo moi si ba okenda déjà. Ba okenda déjà linga osala o linga osala. Après le loba ba boyo ba. Asa we ba ke Mike na ba za muluba. Muluba ya kinité. Asa muluba wana penza. Ya kabe ya mwanga. Baruta. So ki linga ya pasteur Mike o age lingala baluba ya uta penza ya asa muta spiritualité asa muta ya kila biso baluba zaka bongo te OK basali yo bazongisi ya chibau betire ya pasteur Mike peni el silama bano pe kimia ezo no mutu na meso me bilono melo ko sekate so maybe lo na mela meli ache whisky meli alali pongi ato bimisi biso sa ex Mike esale logoti l'essentiel biso tozo le vela bala nzambe le 26 mai le 27 juillet mais la dépression causant bana bot na passe na bo jeunesse bon ba pimelo bon ça fait mal ça yemoko peniel o moti ke peniel za problème aya na concert Mike les États-Unis azaka liboso pina sende bazo chayete babona bango tanga pasteur Mike amoti na suka ali bokete bandeni ata ba dédicace la maman de bana meli plia ya mini anga na concert na zaka liboso na zonga yo mo monika zonga azo na problème on sérieux faut malandela ye on sekate mais ça vraiment c'est vraiment kanga ba vanisi ba do pesa ma kisi pene tika so fa to na tete to na focus focus bana nzambe mo ya to kumisa nzambe mo sura mo pe le même mo ni à Paris mais le c'est très important il y a somme penya encore la fana bi na ki concert on a foutu bien na azo sortir liboso mi na sende ay ma chiluba wabisi wawane wadanga mate wa chikile yo na tango kutaka wote so na tali ata kutoza kaka kote penya zaki pasa kenda je parce que komeka penya kota zaki koto nyoso bazaki kambai modi non parce que ota ka kuna pa nini penya na zaki wana penya silama fana mesika mo aba no sika mo sika zia na shalai ba okola ba ebike oza mama ba wa petage o sika mama ba voilà tout le monde ça déjà time à petit na ebite no to lobi ko bâtissa par rapport à l'entretien bato so batali biso to linga mingi to linga bino to kocho linga bino na besoin matériel ba yanga ye na linga ka yo ba cook na besoin matériel but I love Vous savez que nous avons ngala mafuta na za caméra mafuta zo sala pe pour le baka que mafuta na zo sala ma pesa no paso na caméra neti yo za choco boy na ko comme ça choco mirbola o comme mouillé à ma bé
nous sommes mouillés dans les mots. Il y a l'équipe qui a beaucoup de temps après ça, qui de crise. Ah, tu es dans Mouindou. Il y a bien black. Il y a mon père. Ah. Il y a mon papa. Papa est noir. Père d'amour. Papa noir, papa moi comment les kemba mamunio ça on a pas. Mamunio ça pensa. Ça mouillé, ça va bien. Oh. Ça va bien papa. Mais on va vite Tania. Na ajno. On va pas m'emballer. Ça va papa. Ici pas bisa m'emballer quand la bise. Dadi. Ici fait ça. Yana bisa koya ya maboke inedo. Mais il va bien il va pas bien. Oh yo kira moi bango. On va pas bien. On a autorité ba banda. Mais on doit supérieur. Papa yana biso on bien ici. Ya Léa. Ya via. Bon ça. Oh, Yano, what do you say? Oh, what do you say? On dirait ne m'a pas que ma bébé maman est ma soeur elle n'a pas la page. Ah. Tu vas regarder moi que moi ça mouiller la page. Ah, papa. Mouiller. Yeah. Ah. Dédicace. Ça peut se passer dans beauté. C'est Farah Bialou, c'est la Queen Bee. C'est Farah Bialou, c'est la Queen Bee. La Queen Bee, toujours. J'espère que tu vas la banda, tu vas la nzalane, no tambo. Hey! Queen Bee, moi, ils ont. La bandale. 8 décembre, au quotidien référence parce que Mouyaya. Ah, prompté. Oh, il y a Penza Bio. Oh, il y a Bio. Ma dessous. Oui, mais pour ça, il y a Kuna. Pour que ça soit vite fait, on a la prompté. Ah, toi qui es passé Farah. C'est Farah Bialou. Ok, la Queen Bee, toujours. Nani bino mingi parce que balinga ngai na continuer kolinga bino za besoin ya mafuta contacter nga za besoin pour ma poso ils ont dérangé au contacter nga donc je suis là pour la bino donc merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, dis un grand merci à Mozart qui était derrière la caméra, il a assimilé le son, image, cadrage. Un grand merci aussi à Tête de Mabéli pour sa disponibilité. Vérités officielles, comment mobile ma télévision. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement. Merci à Madame Rokia de Paris, de Prix Paris. Merci à Madame Rokia, Madame Rokia de Paris, la prompté. Et ça peut être 500. Madame Rokia, elle m'a dit 500. Je gère. Donc voilà. Parce Madame Ali, ma camarade boss, elle est du Prix Brazzaville. Pourquoi pas? C'est pour ça. Et puis, j'ai Gabouille, 3 fois star là, maman. Madame Olga. Et puis, j'ai Gabouille, et puis, j'ai Gabouille, 3 fois star là, maman. Ok, un grand merci. Disney, portez-vous bien et bon, ce programme sur nos différentes chaînes. Au revoir. Ah, oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, dans salon, Cam's Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shaping pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. Na koti boye basali au pédicure ma colonioso a tous avez la problème on ma le kata na yo awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah ya Bakongo to lo ma be o za Brazzaville Bakongo donc avant la make-up à Péri kitoko donc ça dans l'espace là le make-up de Salamara donc a aux a décidé donc manicure, soin de visage. Vous connaissez, ça va marier. Vous décorer mes tout cas. Vous connaissez la perruque, tout. Location à voile et ça n'a pas de vie. Donc, une seule adresse, Empire 123 et 123. Ampère, avec dit Ampère 123, Bakongo. Check. Boya et Maraboueza.